biso to ngito lobela lokolo roulage ozangisi kutune lo moko ozana ngata kona osala twengina dans wana ma zwa aboloke musique yo ta kona osala dans wana na remarqué que ba yo sera que ba fabrica zo bimisa ozana ba tout le monde a bien dans na yo wale pela na tumbuka na pela na bien rien c'est roulage pene bina minze mwana protégeant déjà wa pena to ko samba na ya mbongo maloba ekoma mato ya fa oyebise ke prince na ngola DJ Fata lobaki nzaiza ya ye yosko yebisa biso so nzawana wapi atika lo isa bino teke za ya créa alors mo za raison ngana yo ka na braza ngana ke na pela ndenge ale yeba ya ngana vanda kinanga nza baye ko talanga nza epaya papa moi nza ayena gileti tala lobina ka tamaku yangwe bimisi makwa nza na tomata linza nza na mira makwa ngai na beeti muki ki na ndakwa manza nza soki na ke na matadi ngai kutu na vandaka na nza nza ndaku na biso na yoka kaka miziki ya pichumwa nza artiste comédien Congo bakoma kobenga yema ba nza. L'excellence ne mange jamais chez Dorka TV. Bonjour Mbotenabino, chers internautes, c'est bel et bien moi, Préfina Mox magnifique. La émission O Bolingaka Mingi Dorka chez vous. Il y a chaîne, il y a Dorka TV, il y a maman, patronne Nangai, Dorcas Moussaou. Je te salue déjà maman. Ta fille t'aime déjà beaucoup. Les loto memeli bino invité moko na kombo ya DJ Fati. Tokolobela tokoyeba il est qui asalanga nini qui est DJ Fati. Dimitri Bongani fongolela biso plateau poto yeba na koyamba invité otozana ye DJ Fati. Bonjour DJ. Bonjour madame Préfina. Bonne santé. Ouais, santé normale quand nous sommes en Angola nzambe donc kitoko. Kitoko makasi. To sepeli makasi ya koyamba o lelo na Dorka TV. Ouais, on appelle sepeli makasi d'abord le bosso na pesa no bamboti na ba téléspectateurs nyos tout ba olanda biso ba bamboti na bino nyos ba obolinga. Moi DJ Fati donc artiste na bino donc santé toujours normale malgré ba confinement mais on est là. Malgré ba confinement. Moment où il y a confinement DJ Fati to yo ki balobi chef de l'État pesa ki ordre moko il y a 15 jours. Il y a musala ezo sala matozo vivre ndenge nini. Bon normalement au moins net ba biso ba DJ Fati déjà ndé to rabo tout cela déjà ba impact na ba muya ba monde na biso donc net nga DJ Fati qui DJ nam d'abord na linga ngo souté ko linga te que par rapport que ils ont musala o isalinga leona za DJ Fati mais na zala lisusu DJ ya mixte na bar tam susu na beta na bar na tika ngona mte mais nazo linga na sa jubilé nango. Donc normalement on concentrer mingi vraiment carrière musicale tu vois. Mais malgré confinement on est là toujours vivre na biso parce que tous déjà na ba connaissance un bon homme moi na mobali moi sola rosa ngata moi compte bancaire te quoi net ba niveau ba biso Fati bolelo so ngata moi compte bancaire vraiment ezali sumu makasi parce que na nos parents na parents ceux qui l'honnête confinement de côté bon bord la lifanto ndenge nini ba obenga ngali lifanto boy donc il faut atala moi compte mon boy net ma monde bimboz ke ma boy ndé sala ki esunga biso moi lifanto vivre bien yo mo rosa moi bien tala rabiso to linga ba propre donc ça va DJ Fati tokota na masolo na biso parce que oza émission ya Dorka chez vous et betaka masolo nyonso tout. DJ Fati, avant tout Yambayo, tu as eu vraiment le temps de se renseigner, de faire la recherche. Il y a vie, il y a DJ Fati. DJ Fati, il y a information tu as informé que DJ Fati a le cas qui n'est pas Dadi Kitambala. Le groupe théâtral, il y a Dadi Kitambala. Vous avez qui comédien. Mettez la biso un peu masolo. Ouais, DJ Fati, vraiment, à théâtre. DJ Fati Banana théâtre donc on a bandu théâtre en 2000 bandu théâtre kala ba 2002 bandu théâtre ba 2002 non ba théâtre mike simanda ko ba blo mo bongo ba 2004 na ofunga donc on comme pena artiste au qui na le na TV
tant que na coupe amené na coupe Tati Kamba on a 2006 personnel oui mais mardi 2006 on a ça théâtre dans ça on ça promotion à téléphone à maison donner à la maison téléphone quoi yo ça la promotion à téléphone comme animateur nous allons qu'à DJ tous allons non comédien dans un comédien mais non ça la promotion à téléphone comme marketeur quoi mais na comment il a rappelé nous DJ mixte quoi dans un marketeur donc ça non pas promotion à bloc moi bon on a magasin chez chaque business personnel après wana tant on a ça la sur na outil théâtre na outil ba répéter tout ba tournage pour répéter à chaque jour quoi mais ça nous avons ça chaque jour na ça na la promotion au téléphone moi na si machine moi bloc moi bon la promotion on est ba téléphone au bandé ko ça là on a déjà comédien tout ouais non comédien non ça théâtre je te dis Kambala mais théâtre ils ont foutu non té et c'est des femmes là OK répétition tournage faut le kabaya ba des se former ba bloc moi bon alors il y a un salaire qui coup de main on a ça ko ça là il y a des euros sont là qui dans moins infra pour na payer moi bâti moi body moi perpète par rapport à game maintenant on a eu au monde qui dans ça musala on a promotion dans ce moment ordinateur dans ce moment temps on comprendre que na comprendre que musala qui DJ na yebi yango na moni que théâtre vraiment za ko foutra non te sérieux wana ndena ko tika théâtre na ko concentrer na ki DJ au tika ki théâtre pour coca qui no théâtre te to théâtre bandé ko fouta te non pour non exactement ko ko théâtre te na ko lo baneti parce que nga déjà ndena boy ezana battant au déjà komara ko pesa répétition na ko Tati Kambala tant déjà na pesa répétition c'est que na za ko théâtre mais théâtre za kinde ko fouta ngana te en même temps otala kuna o babengi o boye madame ayo na zemi wana zemi skota théâtre fouta on onti o suka wapi donc c'est vraiment que musalo na za sala yango za sunga ngai en même temps na moni que na vandisi ki DJ pene mix ki DJ ndé na ki ko tika théâtre na concentrer na ki DJ pour que DJ pene za solisanga quoi au senti que par jour sur beta musique au bimala matolo mo ya bien au senti moi $50 par jour les 30 ba foutu mais peut-être il faut zela na non ba connaissance au zela cause rabasi na poto donc le roi nyonso wana ils attendent peut-être ils attendent kozela ozela rabasi na poto eloko etindaki yo mbala moko qui se retrouver na ki DJ zaki wana. Mais oui, tant qu'on a moins là, on se retrouve chaque jour, on a un bon côté, les 30 bafutanga, les temps de la vie, autant que ce na kola, na koma banzonzinga minene ya kana mona ki onza, kona ngana mona ki onza, ta munene, ya ona kenena ki DJ, ya moni pe ki DJ o na landa ki tellement na linga ki on makasi, tellement na zaki déjà artiste, mais na concentra ki na ki DJ. Quand on a ça qui DJ animation, DJ animation, alors on a autant dit ah mais je suis artiste non, on est d'accord au studio on a déjà 2012, 2011. DJ Fati. Yebisa biso na nezaki facile pour na yo ya kolongwa DJ, ya kolongwa comédien, ya kokende mbala moko na ki DJ to ozalaka na ba regret ya kosala bon to sala ki onka pona mbongo. Bon pour moi ça qui vraiment facile hein. Pourtant on a la monnaie que na deux coups de main non ça là. Mais coup de main on a moni et foutanga oh ils ont un temps et foutaka mais il faut jouer là longtemps il faut écouter na banzonzing wani bando kende tango bando talo na ba pote peso ba connaissance nga mona vraiment trop tard pour moi tu vois parce que après ça tout ça qui na baron bazaki derrière na ba vie hein aida na vie aza Jean basine aza déjà mamna aza na famille na atekaka producteur a produire kaye déjà mais biso tout ça ko nyoko bana ya le roi tout ça yekola. Donc c'est que la moyenne au liana nous été et pourtant la moyenne j'ai na coup de main on a zako sala ezaki da osunga ngai na vivre donc pour moi c'est non facile pour nous tika on koya qui DJ mbala mort donc c'est ça le cher internaute maintenant là na plateau na nga bozana DJ Fati on a rappelé bino auti ko betela biso bisika bandaki abanda na kopa dadi Kitambala paix à son âme DJ Fati yebisa biso nanu bar nini ya munene oyo beti donc première bar nini oyo beta ero bandaki DJ bon tant que bandaki DJ tant on a joué sur 2006 wana to là déjà 2007 première bar na beta Kaizala qui dans magasin Kitambo magasin Dubaï les bar mo za ko yinda mabe donc so na pesi per na ngai DJ li passe on a bien avec papa parce que sérieux on a DJ li passe ba DJ minene hein papimba va mba boire DJ li passe
donc eza ki ntango namona ve na ngai ve ngai fonde na bwedana kemisiki dj na luka bulo bani donc moto ya liboso apesanga mosala na ngai ki dj c'est dj Lipaso ye nazwa ngai aye na ngai wana bibos Dubai dj Fati ye ayebi da mosala azwa ebani sala awa wana déjà nakutaki dj mo azalaki na gafara bapesi suspension ifaki baremplace dj nabenganga apesinga kopo chez Dubai na kitambo magasin pena bar mo boy bar yebani na kitambo magasin wana do eza pena avena sai fiston sai avo comme pas fiston sai likolo ezaki bar mo Dubai do ezaki na succès makas première bar na wana na beta wana bon pour moi na niveau on a comme ki na mona on aza nango pona ngai na minute on benga ngo déjà première bar mukie onga na beta mais sérieux wana na kitambo ezaki bar ezaki na succès na yo lunga wana matongi mbala moko matongi Casablanca na lungu mbala moko Casablanca wana déjà 2014 why not apena boîte munene on habitaki na ville où ça là qui peut vraiment ebimisa ngai visibilité na ngai makasi na ibana na ba prêtre ba confirmer nga DJ Fati ska na ngena okuta ba DJ Rizal ba DJ Abdul na travailler na bango o ba DJ Mobo OK oza déjà DJ mais ba DJ o ba bimaki liboso na ba sala ki kombuke ba DJ Abdul ba Rizal o kita muso za rapé convier ta muso sa pembe na bango na ngena okuta na bango de na why not vraiment ero sala sous visibilité na kombo na ngai makasi na ndenge na za DJ Fati alelo na ni on consacrer ma musique na ngai donc c'est ça. Joyeux anniversaire à ma maman chérie Sidonie Mundangu et à mon tonton Emmanuel Giamani aux États-Unis. DJ Fati, tu remarques le moko. Toi, ni ba DJ nsuba ko makaba musicien. Bon, ils ont ba DJ nsuba ko makaba musicien mais au moins monde évoluer à la ndenge nango quoi. Ma na marambo ya na marambo nango. Au moins na kala so remarquer bien mambo ba animation avec DJ Zalati. So tel pena ba série ya ba DJ Frank. Au senti bien que DJ Zalati betara de musique. Pe ba virtual DJ Zalati ba nio tout ça les akité. Les akité ba bleu au moins passé. Kala no ki DJ Zalati na ba radio, au betelo aussi banzo te oui ah so comme à côté là. De DJ Zalati non on a passé. Mais même ta ba lu na radio ba comme na FL, ba lu na FL, ba na BPM, ba lu na BPM, lo ba comme na virtual DJ. En même temps, autant na ba Côte d'Ivoire wana DJ net ba DJ Arfat bazaki ba DJ o bazako mixer. Mais a mixer a yemba a comme musicien et puis c'est bon comme millionnaire otagi ah bon nga na bipe musique bo était point nga ipe na DJ na ko mapelo ka DJ Arfat. Mais il leur autant mususu pesa ko tinda ba DJ ba koma ko yemba parce que na monde na biso ki DJ so remarquer bien animation et ko kota. Mais ba pe ba pesi ba DJ belé posa ko yemba et ça ba DJ Marola ba DJ Abdul net ba DJ Pazal roi ba DJ Kani ba DJ Migwan déjà ba DJ oyo ki ba yaki ko pesa ba posa ton batal ki DJ Abdul azaki DJ za ko mixer mais asaka animation metala ko studio Betty Nzembo et ça l'image comme na succès pour aningate yo mon ba DJ belé vraiment quoi vie qui azala DJ mais asa pas animation mais mudunyo c'est ça donne été pour munda mutaza pena na donc net nga pena fati bwina non musicien nga pena se no beta musique na sa animation ba ba habiter au artiste au pena donne To yo ko po beta na mbunda na munoko. donc eza style on nga la mima na monde ki DJ donc nga pena lelo ata lelo na rozalate ceux qui na kufa ceux qui tipo na kufa kaka mais ceux qui nous a été ceux qui barolé langai partout ce qui barolé langa baloba pena qui était au moni ye pena za mutwa participa na monde na biso ki DJ aya ne lo mo boy na mbunda na munoko So to ko yo ka no mbunda wana esala ba share ba internet plaisir yo ka donc au moni bon ils appellent le mo na beta mo trop kala mais donc ici la raté quoi pour biso pena nous a pena so ça pena animation pena ta ko pena donc ça le mot boso zo beto ça pena ba to sentir que mais DJ style ne on a monde qui DJ donc sentir animation au beta mbunda na munoko donc ça le mot na ki na me ba pe balanda à part mbunda animation na ngai na ki na kinga moko boy qui était animation mo ba tnyo so ba boka ngana ki na kinga mo ngani na sala ba animation ba tunde ba yiba ripanzalanga donc ngana ki na kinga mo ki DJ Fatima boy na ki na don alors ba biso pe ba DJ Fatima to yepe les sous to kotina mambo musique zo pesa marambo ko ta studio zo imba ba DJ musupe ba zo envie
ah DJ Fati oyemba boende ni bonga pe kwa naimba te mais ba DJ musulu ba mo ko emba po na loyenge to ba beatmaker lelo basungi bato ayebi ke nde na za boye so na koti studio batinga beats ka ata na yembi simba kuna ale sarana na ye wo bato ba obina mais yango moni sali lycée Bosanga tous les DJ linga ko mara musicien mais parmi ba DJ o ba yemba o ba sa makambo biso c'est na ba don na bango net ba makola ba biso ba Fati ezana nous don oza pena na don ya musique donc ata na minute nde drum eza boso batelinga drum guitariste avandi kuna clavieriste avandi kuna banoni atelanga na obeta musique mais DJ nyo sorti so télé live obeta a suka kala ba stream na biso ba DJ donc c'est ça mais eza na monde ndenge zo évoluer musique ya lelo eza ki DJ obeta musique il faut animer pour appeler ses sentiments na ba client oyo bazoko telembo donc c'est ça. Nous disons un grand merci à Dimitri Bongania pour cette belle image qu'il a toujours donnée sur Dorka TV. DJ Fati, tu as eu l'information. Ou tu as pour se confirmer. Ouais. Sur le colo, il y a Fabregas, roulage, Ozana. Bon, c'est un rôle d'abord, ça. La personne de Bambote na Dimitri Oazo, ça là qui image ça qui te par rapport à l'image. Bambote la président de Fabregas maestro. Donc président Fabregas. D'abord, net ce que nous bela le roulage aux angisi contenir le moko Ozana. Donc ngai DJ Fati ezanini. Au moins tant on a ça la musique na ngai DJ. Nga bena za kisuki nazo mixer. Na obeta musique. Nazara na mixer na beta musique na obina na obimisa ba danse na ngana sa sentiment na obimisa ba client na ko bimisa ntwengi na eza danse moko na bimisa ngo première nzeko na ngana obimisa na 2011 ezalaka décalé mundoki j'espère ça la peine succès pour série wala peine to ebino ndeni basala promotion nzembo te marketing to ebité ni manager ni bimisa no ka nzembo eza danse o peine sala clip eza tilelo eza danse liboso na bimisa ka twengi na danse wana ekusa la succès o lelo mukile bino ngo o baloba ko to eza yo te eza mwana ya muke soki bebe ncho a ute pa nanga mais ngata na osala twengi na danse wana ma zwa aboloke musique yo ta na osala danse wana na o remarquer que ba yo sera que ba ah Fabuka zo bimisa Ozana mais tout le monde a bin danse na yo bin danse na nga. So, Villanova ezaki da mouvement na ngai. Ezaki da mouvement na ngai. Na yaka bani danse oya ngai par rapport à game non moni oza mona maison banini eza mouvement na yo par rapport à game kuto eza bien ce que pour kotisi longi et solo là. Ah problème ezaki eza la mouvement na ngai. So tali nzemba Ozana. Basolo là na opesa mbongo to basolo kana. C'est mon to sola. Ba pesa ngelo te na pesa te bazwa kaninga tant on a déclaré bon tellement nazaki mona palin na boma na ngai na bima pe na clip par rapport au peuple c'est quoi on appelle na besoin te kana ni longi wana shwati na pesa danse wana Ozana sotali pe clip wana au monde nga après Ozana Gizma wete mon ami Bambote sikozali ayo senga nga osu na Polina pour Gizma wete kuta senga nga avant qu'il y ait best of the best. Il y a un best of the best. Il y a un best of the best. Gizma wete mutasenga yongo. Asenga te poinze angati. Asenga te wana masala ngai. Mais il paraîtrait Gizma wete azwa ngonde pa bébé Chor. Mais so azwa pas bébé Chor. Prends une clip ya Pauline abenga bébé Chor. Abenga ngai. Pour ayebi que le responsable il y a dans ses akinga. Il peut que na robi na open na luenge bo pe DJ Fati soka protéger danse ne baro ka ngapengai alingambo c'est qui bébé Chor fera bien bébé Chor mais tu remarqué danse wana ezo bina ibina mi presque na banzima ba musicien belé mais oui ibina ma po eza na makambo alors pesa danse moro boye eza erreur na biso moro soki le ngai na protéger danse wana ta musule na ngana le na mbonga makasi ndegezi ma weto mona benganga na Polina na epe na pesi na kutu na clip. Donc c'est ça mon bayam so binango ba artiste belé binango ba DJ Amarula Abdul binango nami Abdul binango nami balé na ye Amarula binango nelo na likolo ba bido ba bibon ba artiste belé ba binango. Bon le rôle les agi de l'on a protégé quitté ba to ba bini na zaki na chwati
nayobimisa roulage non nayobimisa lokolo nzembo nango nabetaka lokolo naobina lokolo kitoko naokaka maboko biloko maboma lisusu eyobina na Villanova wakuna nga nakota na clip te na surtout kani nzimbo ebimba moko boum audience na ngati mouvement na ngai na bomi oleloko te yo bomanga mo te onaoloka caméra yango etala ngati na leloko te na bomi président Fa oyoki alia na eloko te. Ouais, je suis clair. Après nayobimisa roulage soki roulage atelemi na prince akangaka liboso akangi na gauche akangi na droite apesi priorité aletoke na ye pri nayobimisa roulage nde naoyoka sikoyo oke DJ Fati nde eza boye par rapport à danse na roulage na minute oyo président naofa aobetango wana nde pena na boyaka wana nde pena na tomboka na ye pena na bi rien ce roulage pene bina mi nzembo wana protéger yango déjà wana pena tokosamba na olia mbongo maloba ekoma ya mato ya fa abengisanga mpe na ya mpe ti palin a DJ Fati balobi okangisanga bani na bite prise na déclaré kaka ke na nanga mwana palin mais badanse nange binami na mouvement mais omoni roulage eza ba œuvre na ngai quand même soki mpe eloko epesa yango il faut nalia mpe mo eloko na comprendre ke nalia mo eloko mpo na œuvre na ngai na clair non bosava olingi ninga bo nasenga nange eloko te naeseke na nanga kaka besoin moto mpo na sera na ala moto nanga mwa rouge mais ke eza okeda na okufa nabina na besoin moto ata mwa moto mwa automatique mwa jarkata isani ok nasombelo mo moto na bimisa lisusu elongi na nga na roulage nzembo mpe bima moto combien moto autant ok simba na mwa eloko oyo na kobakisela yo kaka nde ezalaka simba mwa eloko na kobakisela yo wana ti lelo nazelaka bakisela nga mpo nasomba moto ti lelo nazelaka bakisela ngai bakisela ngai mpe te ti lelo ane mpe nabokisa nanga mpe mambo Villanova ne nazalaka koya na barep nanga nanga mpe su te parce que nango nazala déjà desi quoi tika nanga mpe mambo ya Villanova koya na barepétition ya biloko mona yaka te mais ane président na ngai yango mpe na WhatsApp napesaki mpe mbote président nde nini donc c'est ça mais eloko na ngai na éclaircir ka yango wana pour comprendre oza na lokolo na roulage donc c'est ça Ozana lokolo na roulage kolo na ngo yeyo DJ Fati. Un grand merci à mon docteur privé, docteur Roli Kachinga. Yaya, ta petite elle est là. DJ Fati. Donc yo bimisi ban dans ses belés. Mais presque dango la zone nié ki nzeza ya yo. Bon, omoni nde toa boye mokili oyo tozali d'abord yango moni mikolo oyo namipesaki kombo tonton Sarankine mais c'est solo la bien po ani nayebi oyo naoluka donc désormais appelez-moi tonton Sarankine mais c'est solo la bien DJ Fati leader leader na bango yeyo omoni nga nde na boye na mosali la magnifique nga na mosali kapena na salaka blague te kapena monda ki DJ na salaka président Fati ayarawa apesa lobike désormais be école ekomi ofele kapena na zo pena micro na créer pena mokonza lobby mokonzi na biso a lobby na hôtel na école ligne koma nango ofele réponse ezalaka ya bato misusu hôtel misusu école Yom to créer wana. ngam na créer yango mais DJ les ala Fati. makambo ba DJ ba boa kaka ba DJ ba imbaka na yo sala ça va bébé bébé ça va bébé yuto yebi ba sero ya ba na ba 7e kuna na piscine kala ba 2015 boy oyo kada ça va bébé Vraiment.
mais lelo epanzana ekoma ça va bébé partout ezaka ningaka mosaliti DJ Fati nga na sala ka bango bayibaka na bango nga na sala ka bango bazwaka nga papa na bango tonton Sarankine mais c'est solo la bien ngai bazwa na bango na sali biloko bele na osala nza mais presque d'Angola zo boya vraiment le big nzawana eza fatité eza ya nani kasi ya moko ya ndenge ni eza ita soki tembe luka émission moko invité ye oyebise ke prince d'Angola DJ Fati alobaki nza eza ya ye yo soki oyebisa biso so nzawana wapi tika loyisa bino teke eza ya ye akrea yango akomoza raison nga nayoka ngo na braza nga nayoka ngo na braza poke eza bavoice mosusu oyo lelo ntango mosusu nakokokisa o boye ntango nazebiseke me papa yo ozwi nzembo ya moto oyembi biloko ya moto ni kosenga nini atake d'abord ata moto ana libanga ata mosu ekoflatiri te okokiso bavoice oyoka ndenge olela ote nga na ndenge mabe te père omoni nga nayoka ngo na braza taka na tengeli na bi moto oyo otangeli nga no lobi ke yoka ngo na braza moto wana esenga nga featuring toyemba naye ote so asenga featuring nga yebi te menga na donc eza biloko mo alobela te atande ayembaka nzawana so nga na embeli nza ndenge ayemba ko comprendre ke différence eza comprendre ke DJ Fati mokolo non salela biso toyoka ngo na mais oui nga na kenda ngo pena ndenge ale yeba ya nga na vanda kinanga nza baye kotalanga nza epai ya papa mwa nza ayena gileti tala lobi na katamaku yango ebimisi makwa nza na tomatali nza na mira makwa ngai na beti muki na ndakwa manza nza soki nake na matadi ngai kutu na vandaka na nza na ndaku na biso na yoka kaka miziki ya pichumwa nza artiste ya comédie Congo bakoma kobenga ye maba nza nalingi nakende bakongo natelema na rompwe kipwa nza nalingi nazonga mandaka nakende na mboka baka nza fami na biso elobi nazonga ne mboka ya libi nza na meli masanga na langwe esengi nakende kosa nza mwasi ya langwe alali na yende magolo ya kopa nza nake église pasteur alobi na tande mabo nza nata mabonza kaka na mbongo oyo ya kwa nza nzoka église yango pe ezalaki nango ya bangu nza nzoka bangu nza yango pe bavandaka kutu na mbi nza nalamuki na butu natali likolo na moni na ngasa nza donc ça dit que DJ Fati makambo nde yango oyo abonnez-vous massivement makambo boye ezalaka na Dorka TV to comprendre toyoki kolonza yango sikoyo omonaki na kanda ya nza wana naosala bango leki ya nza wana sikoyo ezobima na leki ya nza wana sikoyo ezobima na eloko na ngai esika po tozwi dama eleti neti leki ya nza lokola toprotege déjà donc soki na minute oyibi na yo kota na studio yemba na yango osalela nonga rambo yo yibi nga neka na déclarer ali mbongo wana banzo ya nango epa nanga c'est tout donc ya on na kanda wana pour la savon que bon le roi balobi trop minutes ko la pour la savon que na créateur na il va on le kianza comme on est so na mukina tongo na fungoli porte na lingi na bima na ndelibo so na moni baso so bache basalite na zikombo na kombo la libo so na ndaku na ngai na linga kabalambela nga kakalo so na keka pela na sengi bapesa ngai nde mako so na lingi na sukola na tongo ekosenga na kota na kiko so na boya kolia misuni na koma kolinga kolia po so osentir donc ngana ka papa ngana ka créateur papa social yango moni na osala kabwe bayiba lisusu soko yibi to charote to nene direct ko bataillon par rapport ya tanti au tout à tour di dor blague te nga salaka nga pena na musali nga na créateur ba wanga na balo beza ya ngai te mais conscience tikamba conscience yango balobi ba o ba misana oyiba ba cri ya DJ Fati déjà lobi leki yanza déjà isa so Rolandango. Un grand merci à Dr Claude Motema Yakecha,
Je vois Sylva Mundangu, Motemaya, Maman Laurette. Je vous dis de gros bisous à vous. DJ Fati. Oloboza Papa Social. DJ sans rancune. Le côté de la biso combo ya DJ Moko Bosola na été. Oh vraiment beau bébana. Ah, nga sola ba DJ nyonso. Surtout ni pena manager na nga hérité Fumula Gaz, hérité Makolo. Le manager intelligent surtout ni a obiso pena ke DJ Fati a sola na ba DJ nyonso. Donc ke DJ mo net lo ba ke na tango DJ mo to kana raté. Non tant non ne pour na ba DJ nyonso to yo kana ka. Nous avons ma Papa Social. Oh, maintenant on a vu qu'il appelait moi tonton Sarankini mais c'est solo là bien. Donc DJ nyonso ngana to yo kana ka. Ko yo kana ke bon, na ebité. Ko bebana na ebité. Po nga penande na bweko, o mwe mutu na attaque to zala ke sika moko to kabwana. Tani na zaka na balokito, to kabwana balokito na ba Jerez, Balvino, meto sola. Ba baby pena ke to kabwana. O pena o mama mni, meto pesa na bela mbote ya ndeni bien. Utali pesa tina on se pene lo mo. Aya tindela nga on tindi. Donc ko tangelo kombo ya mutu o na kana nete za pasi po na kana na batu nyonso. O kana na batu nyonso. Tout. Montréal Dimitri Bongani, il faut vraiment que partir au Malamu. DJ Fati. Pourquoi ta musique à Guess Fabulous T? Nena. Guess Fabulous artiste, Guess Fabulous Ayebani. Bon, na ebiti ozi melanga ta nzembo ni mo ta musa partir nzembo na ko yebai. Mais na ndenya normal ya ta normal boy, hein? Tangela ngai na ebite Guess Fabulous. On a tout ni nani Artiste et musicien. Ayemba nini DJ Fati, vous êtes DJ. Vous êtes DJ. Bon, na ebite on bengi Papa bon, Social. Bon, nena ba boy. Tant mususu ndenge tant na zaki DJ. Nena za obeta banzema ba DJ. Na minute on est à mixango sur na bar te na ba boîte te na mo concentrer musique na nga parce que na ça la jubilé na nga DJ tant mususu abimi na tant o nga na obeta sur musique te. Donc c'est ça. Na ndenga mabete. Na ebi ba Guess Mawete. Na ebi ba Inos B, ba DJ Samarino, Azaz, na ebi ba tout jeune d'Afrique. Na ebi presque ba Gali Garvey, ba artiste ba Zebele ba Rebochulo, ba Tatiana Kro. Mais ayema na Rebochulo. Ah? Ba manzembo. Au basala na Dubaï. Na ebi ngote nga na ebi nzembo. Nga na ebi rebo abimisa minani ayo bimisa mbote. Nanze momo ayemba soki pe lingela biloko na nga. Apa wana na ebi nzembo suta. Na ozila ndi banzembo na sikebima. Ouais. Wana banzembo rebo nga na ebi. Mais na ebi nzembo musu rebo abimisa te na ndenga mabete. Ninga ta normal donc soki na yebi mutu na yebi mutu so na bi na mutu to kanga ba kakati na basinga te po na yebi na nga mutu te donc c'est ça na yebi na nga te na nga banki ta po na bomba na bi vérité na yebi na ngai mutu so tangela nga te donc c'est ça ya moni ke na biso ke nga yebi te ta muso a partir ko tangela ta muso nzemo ni moko wa yemba ta muso a partir nzemo na ko yeba mais nga mutu ndo tangela nga yebi te na nga mabete promotion T. Ils ont la cadre à promotion T. La cadre à l'isolo to bêta. Et ton DJ. Oui, binzembo ya. Bobenga biso bayu Pierre. Kwiti na melaki na monoko mena makolote. Ouais, na yoka ngo. Iza yana. Ebita. Obeta ngo? Na yoka. Na obeta onde nga ndande na bwe na bibie na yoka yango. Na ndenge nga za DJ na machine nga ordinateur na tikala obeta nzembo te otangeli ngai. Mais na yoka yango. Mais na yebite artiste nini ayemba nzembo yo. Est-ce que big que de yo nous rappeler Guess Fabulous aza grand parce qu'il y a Betty na grand. Nous on y est. Grand la génération na yé. A Betty na grand. Oui. Grand Na Kofi Olomide. Nzembo ya aye. OK, donc ngoyi sanga ke nzembo ebimisi ko Kofi ayembi wana nde mutu ngozo tangela ngai wana. Yende Guess Fabulous. Ah. Ce qui peut na kolobaki na yebi eta mususu ne elongi. Keso ke bisinga ke kombone yango wana nde o muto tangila ngai ke ye wana do na yebi ndi na nzembo ya Kofi o lobi na ngai o nde la kopra siko ke a mutango ndo za ko tangila ngai wana po na yebi ka ke masa mo wa beti na Kofi mais na yebi te eza nani
Mais Nzoka étant déjà DJ, mutu ozo tangela ngai wana. DJ, oyoki banzembo ya kwiti na mele betami na ba fête. Na yoka. Oyoka yango. Na yoka. Obeta monte. Mais na yebite ce que nani. Oui, eza banzembo mosusu obeta na vie na yo lokwa DJ. Ya ba congolais te ya bato ko yo yebite. Oui, belé. Mais pour ni tende ko congolais. Oh, bo bandi ko congolais nyoso na beta na tangi ba gizma wete na tangi ba innocent ba ribo na tangi ba nyoso na tangi te. Donc kali kama mutu moko ndongelo kila un problème. Ezaki na ndenga mabe, ezaki na ndenge ke ndenga na robeta musique nanga na ba munangai. Na zara na kombo moko te otangeli nga na zara robeta na machine na meba. Tango otangeli nga batita bandeko na bi na yebi. Otangeli nga ke obi ayibuto mbala kofi. Yo na bi ye yo nde o uto mbala kofi o ezande mutu ozotangela nga kombo. Yango mo nyimba bona bi nzoka ndeza ye. Ok, na oyeba boye na yebi po yembi na kofi. Mais na banzembo na yoka déjà même mutu. Na yebi te kombo na yebi te. Olukela un problème point. Ingénieur Sakatros na World. Merci. Ouais. Na espace malamu pe kitoko yo tikope sabiso. Un grand merci à un grand déco Masia. Merci à eux Yangwana. DJ Fati toko moko mana suka ya émission la biso. Yebisa biso ba news ou etali DJ Fati. Ouais, nga vraiment ba news na nga ezaki na minute au DJ Fati na terrain maramu masoleza déjà na toute plateforme. Donc boké na toute plateforme bo télécharger nouvelle single na nga Ekiko. Et ça déjà voilà donc ce bokoti na YouTube bokomi kaka DJ Fati. Bokomi Ekiko bon mon namba mo robima wana bo s'abonner bo tala bo visiter ça la bien beaucoup de la DJ Fati mbongo bo maiti la DJ Fati ba vie et ça la bien na bato oyo balinga ngai na ba o balinga ngai te bokene sur YouTube bokene ba plateforme robeti Ekiko DJ Fati o mon Ekiko robimana on leselo na ngai utobima 2 mois déjà et so kende par rapport à game mais nazani lo ya sikezo bima bientôt déjà Mampuya donc ça featuring moko na salina DJ moko père munene ya mboka o DJ Amarola donc bientôt déjà ba qualité zo bima parce que ndé toi déjà studio toi dans studio marqué ma ba confinement rande mutu ikanga biso poso ki to sisi studio to linga to zela confinement si là poto si ça va clip poto boka on a confinement mais le tout dernier zo bimeza Mampuya avec DJ Amarola DJ Fati fait DJ Amarola mais déjà single langeza déjà na terrain déjà Ekiko donc vous télécharger vous tala vous s'abonner vous continuer YouTube vous comme DJ Fati Ekiko bima wana et ça la ngai bien vous soutenir DJ Nabino DJ Fati donc na linga rabino trop ndenge bino pe bolinga ngai mingi na pesa na mbote na manager fumu la grâce hérité fumu la grâce le manager l'intelligent le bien Ramaele pe manager asambela makasi donc ba mbote trop sikozali asambela rapona ngai ce qui vraiment peut DJ Fati aza protégé tam sous par makamanga moro ya participer vraiment na losambo pona ngai bambote na bébé Dani DJ Dani mwana na ngai liboso donc bébé Christina bébé Jika balobi kalate pe par rapport à l'image babito sala un système va tenter tout autour donc on a sepeli bien mère Préfina la magnifique donc ça linga bien ming bambote suka non pesa boss Jacques Babilek mon producteur Arwa Record Fred de KBA mon maestro alors balobi les boss Regen C4 ba bonne guérison rarement vu Yosavier nangai par rapport à game donc Sukiwana. Merci DJ Fati à Sukiwana. Nous disons un grand merci à toute l'équipe de Dorka TV. Là, je vois Papi, le cordon Papi. Je vois Dimitri Bongani. Je vois ma patronne Dorka Moussa Motema. Ya papa Célestin Faso. Maman na Merwina David na États-Unis d'Amérique. Là, je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement sur Dorka TV. Votre mission Dorka chez vous. Ne zappez pas. Ne vous déconnectez pas. Abonnez-vous. Tokomi na sukara ane tolobaki DJ Fati alobi yende kolo dance wana Dimitri Bongani fongolela biso mwandambu po tomona vraiment ke yende kolo dance yende kolo banzembo na donc activé dans live Ale satana mwana mabeyo sata tokonyata ye satana mwana mabe
ayaya ege kwa lingana kate ege kwa busha kate ege kwa telemi kaza oningana sorti roulage telemi na prince akanga kaliboso yaya akangi na gauche mama akangi na droite hey apesi priorité na lobby toke na ye pi roulage raka kra kudra kududu logolo mama logolo balobi DJ Fati mopesi yeyo par rapport à game topesaka ya le douza mama adusa aniata ale bologe musique oui par rapport à image ezalaka boye balobi toujours bokota na YouTube télécharger keko bokota toute plateforme esalanga vraiment bien balobi talaka elate na ba classique oso na bina lauka a ezala moi pasi mingi par rapport à game donc toujours respecter l'horizon makolo moi obina bila makasi ete yango linga mingi comme chiffonné par rapport à game et ça la bien donc na sepeli madame Préfina et ça linga bien vraiment donc mingi le baiser souté na sugia grâce à maman Dorcas Moussaoundé Toyambaki DJ Fati. Nous vous disons merci, restez branchés, connectés, abonnez-vous massivement. Au revoir.